Artiste et comédien. Botala kababezi ya kosala. Donc, on a droit non ya kosala base tonton d'accord. Mais na Congo, tonton d'accord, moi je te conseille kosala no sous base. Bana bazoyemba nzela mosusu te nakolanda. Donc nzembo wana eza nzembo moko yo moto zwi diplôme sepela na nzembo wana. Yo moto zwi ndenge bandeko biso bazwaki brevet wana basepeli nango baye batalelaka yo bayokisa. Donc ozomona ke bato batalelaka nzambe bayokisa makasoni te. Place vidéo nezo koma mabe ezali. Place vidéo nezo koma mabe ezali. Impolitesse oyo Michou ezobima oyo bimi envers tonton Dako. Tonton Dako balingake mingi na public. Michou Mbembele pe azala batu balingake mingi. Mais place bango mibale ba osala erreur ezali. Base na Congo et inisaka batu. Esuaka na madame Belvité. Bandeko ezate kyo ba famille bota bakoloba ke tolandi bango te. Ba copiera ya malamu. S'il faut s'il a copié à malam ou eza pas Belvi, il faut copier. Mais est-ce que c'est important tonton Dako à ça la buzz na Michou Mbembele pour ekene na aliro ekei tonton Dako ngana za mungongo ya batu oyo bazolo bazoyo kate batu bazolo ba tonton Dako ezo sopayo. Vidéo wana ezali vidéo normalement ndenge nga na yebi. Vidéo wana ezali buzz. Eza buzz oyo tonton Dako asali na Michou en plein tournage. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup à tous les internautes. Merci beaucoup à ma famille Bota Nyonso boza partout dans le monde entier. Nenge bozara toujours na confiance ya Papa Kulutu Nabino, Jerry Kobetox, Papa Kulutu à famille Bota. Merci beaucoup na confiance Nabino. Merci beaucoup na partage Nabino. Merci beaucoup na ba commentaire Nabino. Bandeko nyonso communauté mobimba ya famille Bota. En tout cas, na lingaka bino mingi ndenge bolingaka. Papa Kulutu Nabino ya Musuni, Jerry Kobetox, préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse, ndenge bobengaka. Merci beaucoup na fidélité Nabino na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Bon continuer toujours qu'on s'abonner. Tokoma ndenge baninga bakoma toko senga na nzambe to leka batu na mulaite mais to kola. Merci beaucoup na bino tout ndenge bozali ko soutenir chaîne. Merci beaucoup na Exode Mikebi na réalisation, na prise de vie, montage. Merci beaucoup na Ona Musala. Merci beaucoup na manager de l'X Papa Tigre qui est mon fils depuis ville Texas na États-Unis. Merci beaucoup pour l'opportunité, merci beaucoup pour la vision et en tout cas merci Belé. Merci beaucoup na Darling Love CPI na bango. Merci beaucoup na Darling Love CPI. Merci beaucoup na Dodé Mavoumi sa Joao Pedro depuis Hollande. Clarisse Plasma Pesela Ngambote na Dodé Mavoumi sa Joao Pedro. Voilà. Famille Bota boza kitoko wapi boza sukaino wapi Papa Kulutu Nabino toujours je crois bien toyebi sarabino biso na famille Bota tozalaka wana toujours pona kosala musala tozalaka wana toujours pona kopesa excellence na mai oyo
Madame Belleville azali ko sala to na oyo ma biso tozali ko sala ezo sala plaisir. Voilà, film na biso to ko banana en première partie to lobela film na biso et puis deuxième partie to ko lobela remise ya ba brevet oyo ezalaki lobby mokona lobby Bella Production et pesaki bandeko o balekaki na formation topé moi recyclage muke ya kosunga et bandeko oyo bazaka déjà makolo na bango na cinéma. Voilà. Et puis troisième partie tokolobela vidéo nazomona ser nanga anima kwa kala lobeli yango na moni BBC mpo ya lobeli yango mais tokolobela yango po esala pe plaisir kitoko na elengi. Voilà. Film na biso je crois bien la famille Bota tous à la wana toujours pour na consommer film na biso madame Belleville zali ko komba ba film oyo ezo sala surtout biso ba famille Bota plaisir ezo sala bandeko oyo ba bengami ba congolais na ba congolaises pourquoi pas communauté Afrique mobimba bazo sepela na ba film oyo madame Belleville zali ko saela biso ezali ba film moko zali ko pesa vraiment ba conseil à malamu orientation ya vie donc les allez film oyo to consommer on a mutema moko je crois bien l'épisode ils ont continué toujours na kokota l'épisode ils ont continué histoire eza kitoko et film oyo rappelé nga lisusu film Spiritus parce que nazomo na ngope eza somo je crois bien jeu d'acteur nazomo na ngo déjà c'est bon masalanga gingombe azo jouer leki ya Gino Serge et namoni koto ope Linda et aza vraiment na vie à souffrance et bazo foutela na ndaku oyo baza pena na capacité ya kofuta mbongo te donc ezo pesa pasi donc famille Bota consommons to consommer vraiment film na biso. Voilà, deuxième partie na biso to ko lobela. Milulu ezaki lobby. Milulu ya ba brevet oyo ba pesaki bato ba distingaki lobby pendant renforcement ya capacité sur le plan surtout artistique ba lobby te ke yo outi ndaku. Oui, outi ndaku ba former ça la théâtre te kuna bazo senga au salaka na ode da théâtre nde to benga kango au salaka na ode cinéma soki pena o considéra musalango kende renforcement wana atelier wana salamaki je crois bien ba chaîne ebele bomonaki atelier na bande ko salama je crois bien Hot Baskil le kola ba lancer deuxième édition ya télé wana Hot Baskil caméra Hot Baskil et Rosalawana et je la bino pe au moins ba jour oyo ba osala ba télé tina kino mokolo o ba ko pesa ba brevet ndenge ba pesi ba brevet oyo bande ko na biso bazui en tout cas félicitations na bango so en tout cas ambiance ezalaki wawo na moni ba leki bana bazoyemba nzela mosusu te akolanda donc nzembo wana eza nzembo moko yo moto zwi diplôme sepela na nzembo wana yo moto zwi ndenge bandeko na biso bazwaki brevet wana basepeli nango baye batalelaka yo bayokisa donc ozomona ke bato batalelaka nzambe bayokisamaka soni te donc ezalaki vraiment esengo madame Belleville na Bella Production bazala ba vision ebele donc vision peneze ebele et puis tikanga na ebisa bino bandeko boza na poto bandeko boza partout soki oza na leki na yo oza na mwana kazi oza na nani asalaka déjà théâtre mais azelango quand même brevet wana po signifiaka quand même que mutu oyo asala et surtout bomonaki prof Mwambai asalaki wana azo remettre ba brevet na madame Belleville et bazalaki wana na ser na biso Wazaki comme modéré événement ser na biso nani plutôt Kenny azalaki wana et puis na suka nango secrétaire Sylvie Eseka apesaki conseil na bandeko nyonso bazwaki brevet alors yo muto sara théâtre
Oui, au salaka théâtre, au yebani déjà, oui. Mais quand même, renforcement, il y a capacité, il y a niveau artistique, et ça l'a bien, dans la bongo, et ça gratuit. Nani na yoka qui bazolo bawana et puis secrétaire Sylvie aye kolobake et deuxième déjà édition Zali et puis vous contacter na TikTok, na WhatsApp, na Facebook, vous contacter déjà pour il y a tout ça na bino susu musala o donc ça gratuit tout le monde même dès qu'on a biso témoigner lobi to yaki awa to zu yango gratuit ya pesa zo bandaki ko pesa biso na ba transport. Donc, talaka ba peso brevet mayele na yo bazo konto mayele mais bazo peso na transport ezali ko apporter un plus na art et loko o opening madame Belvia salisi yango na initiative na ye esuka na madame Belvite bandeko ezate ko ba famille bota ba koloba ke tolandi bango te ba kopiaka ya malamu. S'il faut, s'il a copié à Malam ou il n'a pas Bellevue, il faut copier. S'il faut, Bellevue a copié ou il Malam ou il n'a pas Sila, il faut copier. Bah copier à ya Malam. Sauf que na niveau artistique, bah copier à au bakisi mayele na yo. Alors, toi encadré bana Malam. Toi la sabana ka te théâtre ça qui bondumba. Théâtre, soko yé, on reçoit bibale belé na poto. Non. Toi encadré ba na base à la lobby batu. Parce que n'engé le madame Belvia soit encadré. Lobby pe ba o yé encadré wana talenti bandeko ba soki ba privé. Lobby bango pe ba ko encadrer ka. Ezali initiative moko ya malamu. En tout cas, eleka ki kitoko, eleka ki wow, presto zalaki wana. Pour accompagner événement wana pour kolakisa na batu ke madame Belvie azana posa ya musala kaka azana posa kaka ya musala azana posa te ya koya kosala soki matalana posa kosala soki nini non j'insiste ba présidente to encadrer bana no pesa ka répétition c'est bien oui makamona zomona madame Belvia sali malgré atelier na ye abengisi ba professeur mais biso à l'époque pas ya modé sala biso pe loko mo ya boya ba jara ba atelier boye mais na forme peut-être ya madame Belvia ote parce que ya modé abengisa ba professeur te ya modé abengisa ba junior Lusaulu et d'abord dans junior Lusaulu aza n'importe qui te na ina ça n'importe qui, malgré pas un modèle de zoa pe ba brevet na soukate mais ezaki peut-être formation mo boité mais ezaki initiative mo ya bien oyo biso no surtout les gars pas modéro oyo bazalaka mayele bana nyonso ba les gars pas modéro bazalaka mayele bazalaka na théorie artistique tozalaka nango ba o ba bane comment les a passe temps ba français lelo ba biso oyo to encadrer bana, grâce à nous. Bravo à madame Belvie, bravo à Bella Production. En tout cas, na moni bilenge et sali kitoko. Et sali pena wow. Donc il y a un moni biso to lobaka na famille bota musenzi azate. Bana il faut ko lakisa bango musala oyo ya malamu. C'est un peu ça. Tu continues à la troisième partie de l'émission Nabiso. Vidéo. Namoni ser Nabiso anima kwa kala sali vidéo. Azolo be la vidéo ya Da Costa. Coach. Namoni ser Nabiso BBC Mpoi. On appelle Simbote Bele. A sali vidéo. Azolo be la vidéo ya Da Costa. Bon. Papa Kouloutou Sko a eu ça analyse. Vidéo wana, je crois bien, Nabatak Botalian. Parce que la vidéo me suis invité à Kochango na katia émission. Vidéo wana ezali vidéo normalement nengenga na yebi. Vidéo wana ezali buzz. Eza buzz oyo.
Tonton Dako asali na Michou en plein tournage. Je crois bien on a yebi ezali buzz. Moi je ne pense pas yani makwakala. Je ne pense pas que vidéo wana eza vidéo ya solo Michou azo manqué Tonton Dako. Je ne pense pas. Ser nanga bébé Sempoi. Vidéo wana ezali vidéo Michou azo manqué Tonton Dako te. Vidéo wana première partie nango ebimaki. Deuxième partie nango je crois bien yangoyo. Moi je ne pense pas vidéo wana ezali vidéo oyo Michou azo manqué Tonton Dako. Yani makwakala. Bébé Sempoi. Moi je ne pense pas vidéo wana ezali vidéo Michou azo manqué Tonton Dako. Ngai nenga na timba koleka biloko no so timbaka. Vidéo wana ezali vidéo eza vidéo moko ya buzz. Alors, eza vidéo ote Michou a manqué Tonton Dako te. Mais place ezo ya kokoma mabe eza nini? Peut-être na ebi eloko ezo sala bino bozo sepela nango te. Parce que Dacosta c'est pas n'importe qui na théâtre à Congo, na cinéma à Congo. C'est pas n'importe qui. Là c'est Papa Kulutu qui parle. Soki lelo tobito cha top 5 ya bana mibali. Oh bazo jouer bazo pesa makambo. Top 5 ya bana mibali. Oh bazo jouer bazo pesa makambo. Je ne pense pas que Dacosta kozanga. Je ne pense pas que Leki nanga Adaï Lunga a kozanga. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Ronel Kossi a kozanga. Je ne pense pas que Grace Luzolo a kozanga. Et je ne pense pas Body à s'imposer. À s'imposer. Donc, cela veut dire, bandeko na tangite, na ba mi ba na zotanga peut-être une nouvelle génération. Na zotanga ba mbiaka lokola ba gi ngombete, ba mbiaka lokola ba gesho ingangete, ba mbiaka lokola ba Pierrot Ndomba cité. Peut-être pour retenir nga rigueur, gérer comme tout ça sera problème à ba mi ba. Na zotanga génération. Oui, Tonton Dako a sa génération on a ba Ronelté. Mais il y a ça na génération nyonso. Place vidéo nezo koma mabe ezali. Place vidéo nezo koma mabe ezali. Impolitesse oyo Michou ezobima oyo bimi envers Tonton Dako. Tonton Dako balinga ke mingi. Na public. Michou memele pe azala batu balinga ke mingi. Mais place bango mibale ba osala erreur ezanini. Bez na Congo et inisaka batu. Mais na États-Unis bez et inisaka batu te. Je crois bien Caris na Bouba. Je ne pense pas que Zaki Bitumba solo. Ezala bez ponanga. Mais tout le monde a place ba public oye consomaka. Tout le monde ba public ba fan ya Caris te. Pour ba fan ya Caris c'est normal ba silikela nani. Bouba. Tu vas faire un Bouba peut faire un silke. Mais public ou état la kanango ka e consommer kanango. Ba occupé ko ina yo. Mais les États-Unis ça va bon te to da ko na bi ko ça de comme de moi na poto parce que kwenda vutuka. Mais na Congo base e ini sakabatu. Batu ba finga ka batu ka na base wana. Et lelo soko tali baby donja bezo o alukaka sala et lelo et comme ko lukele ba problème
On a comme comment moi on a pas comment matière ba miniature kuna. Pona nini? Bez o salaki et latayo. O se justifia nango batu bazombo ya kondima. Bez wana et latayo. Et namoni mida solo bana baby. O mati mobali pona nini? O mati mobali pona nini? Ataba finga kwe tula. Nyoso twana ezali ezaba buzz. Ba artiste et comédien. Botala kaba buzz ya kosala. Moi je trouve que tonton Dako ana tout na théâtre. Tant na tout na théâtre ningi ko lobate ke azana mapangu ana mituka te na lobi boye. Performance artistique. Visibilité tonton Dako azana. Mais à koki kosala pe buzz parce que azamutu. Mais est-ce que c'est important tonton Dako à ça la buzz na Michou Mbembele pour ekenena aliro ekei tonton Dako ngana za mungongo ya batu oyo bazolo bazoyo kate batu bazolo ba tonton Dako ezo sopayo selon le batu bazuzi ya nzela parce que nga na opeso raison ozana droit ya kosala buzz. Parce que même les artistes américains, les artistes européens, ils ne savent pas bise. Mais le problème de M. Zarake, le cinéma, c'est dans le temps et dans l'espace. Espace ni toi un espace où il y a moins de neva zoteka tangawisi. Mutu azokufa ba filmer Congo. Donc, on a droit non ya ko sala base tonton Dako, mais na Congo, tonton Dako, moi je te conseille ko sala no sous base. Parce qu'on peut perdre les fanatiques non moussous. Batu moussou ba lo bake na besoin bazo humilier yo. Na besoin Michel ont manqué au respect et bana moussou ba te makela ba manqué au respect mais or que ça baisse, ngana on na ça baisse. Et ça télé-réalité. Mais bango ce ko ba fanatique o ba ko ka ba émotion wana te ba ko ka ngote. Alors bazo lo ba donc, on a un bateau bazolo ba yoso yokati. Balobi nanga tonton Dako o lukanini na base. Parce que nzonzi mon côté so ba la casting lelo bazangi sayo tonton Dako. Peut-être le bal monsieur osa occupé, peut-être ba lo ba monsieur net na minute on osa l'émission bo osa déjà na Londres. Donc batu ba lo ba bongo o luke la base ngo nini. Parce que base wana ozo ki sa mitema ya batu o balinga kayo bazo mona ke mwana muki azo manke yo et puis misusu ba ke plus loin na bezwana ozo nini parce que yo za déjà na tout na cinéma wana entre guillemets bato bazoloba ngongo na bango zo kati ya mibale batu bazoloba na Michou Mbembele Omi bimisa déjà na image moko boye fi moko zaka na ba arrogance moko boye wana batu ya nzela ne bazoloba Michou wana batu ya nzela mungonga sko mungongo na bango balobi déjà entre guillemets Michou ozaka impoli bango nde balobi ngaite malobeza ya nga te munoko ya nga mais malobeza ya nga te malobeza ya bato balobi Michou ozaka déjà impoli Michou ozaka déjà na ba arrogance moko boye mais ezali manque à gagner ou bien ezali shit na yo ya base ozo sa na tonton Dako parce que ce qui totali tonton Dako a plusieurs de fans que Michou Mbembele to solo la bien azana ba fan ebele koleka Michou Mbembele Michou Mbembele azana na ba fan balingaka sila nde balingaka ye mais ba Dako sa bazana ba fan bango pena ba ke tonton Dako ba artiste ba ye sika moko boye soki milieu wana
ba fan baza baiser ba mona mutu na mutu mona star na ye je crois be tonton d'accord ça na batu ne ba koyela ye ba kangi ba photo boye na boye ebele ko le ka Michou Mbembele mais na lobité ka Michou Mbembele ba kangani ba photo te ba kangani ba photo oh Jerry Kobetox ntamayeli mais Michou Mbembele na point otoza awa tonton d'accord aleki na ba fan ya ba maman ya ba papa ya ba mibali alors Michou Mbembele base ozo sala ezo kene na ko inisa de plus en plus ozo kene ko bimaka impoli peut-être oza yango te ça c'est papa Kouloutou qui parle alors Michou Mbembele soki maman na aussi la zo conseiller te au dernier jour tu me dirais que je suis prophète au moins base oyo eza parmi ba buzz oyo kosala shit na yo peut-être nga na ye koloba ngo eza buzz mais bato ebele baozwa ngo eza bamba solo eza buzz mais pourquoi kosala buzz a boye soki bozalaki na États-Unis c'est normal mais bwana Congo elingaka boye te oko perdre ba fan ndenge na ebisi nani comment on appelle Grâce Luzolo soki eza libala ya solo yena chacha c'est bien bon mais soki eza buzz Grâce Luzolo za ba fan lelo quotidien na ba fan oya ba pays anglophone o ba otalo lelo na ba film nigérien soki ezali libala oui mobile ya chazara pe mwasi chacha abomana mutute awa ngana mona na internet mais soki ezali libala ya solo c'est bien mais soki ezaka base o bosaka na baby donja o lelo baby donja akomi koluka a soigner image mais kongola tikali na ngoka ezaki makamba solo endenge moko pe nazolo bana tonton dako na Michou Mbembele télé-réalité soki eza si c'est eza télé-réalité ekokene na kosalir yo mais soki eza libala ya solo eza bien mais est-ce que c'est important boya kosalela biso vidéo ya ba vidéo bozo sala Grâce Luzolo na chacha eza important te ya o ezaka ya na bino mukolo vena bino bogara nga bino mingi on peut se bino tout conseil en tout cas monsieur lelo na équipe na en tout cas sœur nanga ni makwakala mela na oma ya pio sœur nanga bibe bebe sempoi mela na oma ya pio ezala ngo base na ebike bolinga tonton dako makasi oui parce que bino bozo tala ngo bozo mona ngo ba manquer tonton dako respect pour kaka tonton dako aloba oui aza famille bote mais aza artiste a jouera pas Belleville a jouera pas Sila a jouera pas Dinana a jouera partout oui. Et ce qui est tonton d'accord mi benga famille bote ça problème te bande ko la biso basaka tete baleka kuna ce ba benga tonton babaku eza problème te bango bandimango peut-être tonton d'accord mona na famille bote nde ba yamba e ba tia e boye na tolu donc c'est un peu ça donc pour na ko chiter top o eloko boko retenir ezali bandeko na ngai bozolanda o mitema na bino ezoki Michou Mbembele a manqué tonton dako ezali nango base mais est-ce que c'est important ya base wana basala ngo toke na nga moi Michou Mbembele eloko bokoki ko retenir bandeko na nga o mitema na bino tuti sami pona besoin bon melela bino maya pio bo vanda pozala kimia je ne pense pas que ba vidéo oyo e inisa cinéma Congo et là on peut non senga na bino bon mais ça na pe na Congo ezaka pe na moi ba télé réalité moko ba base mais sauf que batu balingi na bango ka te mais Michou Mbembele tozo kapa ya sila yene mutazali numéro 1
azali mwana oyo azopesa makambo ana succès soi-disant pour les actrices nyonso na Congo parce que babeza salité boye poani wana loba na para Michou beza bongo ata kutu ba américain pe basala na beza beza ko mankana ba respect bongo donc et là beaucoup retenir yango wana bino bato mitema na bino tuti sami ya ni makwakala bébé sempo na bandeko yo mingongo na bino yokani te nde botute esali bino mabe en tout cas boye bake ezala ngo base mais ezaki pe important te osala biso base wana c'est papa Kulutu qui parle et puis papa Kulutu muto alobi soko moni mabe en tout cas supporter nonga ezaka mabe ofinga muto mais na ko pesa bandeko na conseil pour Congo eza fese to mona batu bakoki ko linga yo ndenge balingaka tonto dako ndenge balingaka Michou mais bino moko na bino moko bomi inisi santo simba bino à bon entendeur sali merci beaucoup tokutani na numéro ya sika bozaki belé ya kolanda biso na Haute Bascule Télévision merci beaucoup partagez vidéo tia commentaire na yo makambo na lobi awa to solo lango na commentaire soki na lobi mabe en tout cas bo supporter nga je préfère mieux mourir na makambo na loba que na kufa na malaria merci beaucoup na Exode Mikel Bi pour la prise de vie montage merci beaucoup na manager de l'X et puis toujours rappeler bino bureau HB ezali wana disponible pour na recouvrir événement na bino mariage civil mariage religieux mariage coutumier, voire même collation, anniversaire, tout, ma conférence, tout. Tozali wana équipe eza makasi, bo contacter biso na ba numéro eza wana et vraiment HB et kozala wana pour produire bino ba image to et couvrir ba événement na bino. Merci beaucoup na ser nangai madongo ma motema ya Fioti Ngoma. Merci beaucoup na yo. Alino soba motema matina bambote no ebele alino soba ba famille bota nyonso baza Londres la mama chérie à moi si ya Sylvine Jolie maman José Lusadisu maman Brigitte Nkoufi en tout cas bambote ebele mamita Dina nabi ko sozongi bambote no ebele voilà quant à moi je vous dis bye tokutana dans la prochaine occasion bye bye.